siko ya wonde sa ki ba pesa kombo wana to kombo na ya ki na ngo banda bandal akiti na ngoti kombo na ya banda bandal eza Jean Massamba. Jean Massamba leki mimi mafatiko. Donc biso no stoyebi déjà mimi mafatiko déjà à l'époque déjà ser na so na poto beta ka forme. Oui na kini sous Jean Massamba beta forme. Mais tant que les maisons mères ne siko esika siko ouais raso le roi de la forêt aye au PC bête sauvage habité yoza bête à scène et puis yoza sauvage dans spectacle ezaki sauvage habitumbate ya obundaka na bino tepo ma totali même ba biloko na kala na tozo monika kana ba garçon même ba photo ezola ki ça preuve la prix na tikalo moni na basi mingi te hein ezate po ba ndako bundana mingi na bisaki kombo bête. Bon Jean Massamba o zolo bazako bunda à l'époque de Jean Massamba déjà na zo sabino déjà que moi na bandal. Donc ya moni baba tout do biso to bani ko defa ye pas au defa biso pe to defa au moins bina chemise anjili sapato bumbu pantalon maloué kado daba komi les autres côté belé wana déjà lingma mabilamba lingelo yenge déjà ozo sentir donc voilà donc wana pe Jean Massamba batutu ba yebi ke so meke na mamba bitumba lokuta mabete la ebite so laki force ni ne dai la tsoto le se pe démon de la contrôler so ki peka ya normal la ebite donc ari makasi ya osakana te azo bunda pena ba mibali mais ko kola ne déjà plus déjà va vivre des leaders donc il y a zaki dans la ba kiri yende leader et puis zaki mingi na ba massa bana mibali tout ça bani donc muto aloba ebi Jean Massamba te na bandal se ko zaki na bandal te bête sauvage siko ne na betelo ke wana siko we ratali ya it we ratali abi mais moi no ebine li makasi wende à l'époque déjà Jean Massamba pa utaki de ba banzela moi ba voyage bo yaka déjà binaki bali banda yaki tout ça bani mais tango ayeko ya ngada na ebike wala ndeko na ebi déjà na ndenge tozalaka mais est-ce qu'on a wenge na musala moyena côté lete po ayebo bina te mais ayede ya musala ya koyeba kobina do ekomika do bino tu boko mondima kwa ayeba ya kobina mazali ngokota na ba orchestre te. Merci beaucoup abandi koyeba ayeba ki kobina bozo kende to pe pas okende na kobina na ye il faut ekoma liksolo to nito beta o emema eti lelo akoma mama anto pesia ana et coïncider que Nzoto mobimbe bien. Est-ce que frère Samuel oyeba ki bon déjà avant de coïncider Nzoto mobimbe bien il faut ebana déjà bête sauvage aina wenge tanga aina wenge déjà spectacle nyonso sans bête sauvage et l'oresate wera bagobina déjà to yebi ke tang sport musique ezala ba étape nango to yebi ke tang ba mise ba rolemba pe et senga sko ba danseuse ba ko renforcer mouvement bon era o renforcer na to yebi ke na minute déjà donc 9 na biso eza bête sauvage o atelemi to banana déjà ninga to telemisa ba Guinée équatoriale telemisa ba Guinée Conakry on a besoin ba pays to kinda atelemisa ba Kenya atelemisa ba Zambia atelemisa ba do atelemisa ba côté tout so ya côté to chebi mais frère Samuel tozo sola na ninga ki frère Samuel la pona bandi ya ko mona zo publicité wana ya kanengo wana za neti mwa mfutuma mais osambeli la na suka donc on se comprend que bête sauvage déjà l'époque déjà donc soka bini batu des gars bini batu danger donc après to yoya bête sauvage to salipe ba clip en belé na ninga ba voyage donc bête sauvage to kene déjà voyage à liboso to kenda na déjà à l'époque tant que beta deux fois Zénith si je me rappelle non Bercy je crois tant que beta Bercy tant que Bercy bête sauvage na ebisio so yoka sangone na potote bato ba otalanga ba yebi muta gagner moi sur azati mais eko sala ke les aïe qui cité mtendo c'est la plus grande oh lo za na nzoto kisi ndeni yo na mona te mais muto so yebo bina tato bini ato simbi kisi on monite za bato so ta mona ko za kindo kite po biloko azo sala eza ngala ko benga kindo kite parce que na bi nzambe na bi za don comprendre eza don parce que ndeto za ba mutu nyonso na moi don na emo boye ateza mbala moko te migoza pe moi caché na moi te mutu moi mso aza yemba te meboka moi yembi donc bête sauvage tant que bini na Bercy a bina danger to bandi ba tourner circuit royal Madeleine to beti ba bloquer belé au bête sauvage à sala ba spectacle to CP là après to yoko zonga niki sasa bête sauvage a tikala mba mona potote on a relaté ka histoire tant to yeki sasa bête sauvage a la seule danseuse ya kana Mercedes 300 coupé oh ba Mercedes 300 coupé à l'époque il faut leader ne mutaka na orchestre na ya nango oh azwa kina nenga mabe azo nenga mabende ni azina musana ye nenga mabeza la ta musala nyoso sentinelle mo we na minute o patro pa kobi mabina kabelo chip na lobiki azo kana nenga mabe mai beta na solo na nenga mabeza la tenga na ebike musana e futaki ye azui
Mercedes 300 coupé na ye aye nango kisasa bato bakamwa la seule danseuse aya na Mercedes 300 ti lelo danseuse moko ta ya ni na moto gizi ni ata na Vespa ni ata na wewa donc aye nango tobanda kotambola déjà à l'époque aye wana nga kotukare eza ti biso moko tozotambola ti na suka babi te ozotambusa voiture oya kobeta ngo na nzete pamba teka yango aye koteka yango mpasi ombi azongi na 190 na ye ti na ndenge yosalaka bo afaka zonga nga mpe kar na ngai ya koyanga bibo nde na aboye nga nazomema muna ti sikoyo obetenga na masolo ya biloko epolaka ye na nzoto te wana tokoya ti nga nazobetele no bete sauvage ya miziki normal mais mpo na maladi na ye olobi maladi wana ezalaki avant tokende poto omoni badanseuse nde bamekana na bango bakenda soki mpo leo meme na wenza selembao avc eza 500 francs mbasu ezali mbasu ekiti na 300 francs mikolo nde avc 500 francs so babeti yango oza na nzambe te okei yango wana te nzambe moko de ana betelaki banzamba mike nde oyo bakanisaka bakokoka na nzambe baza ebele oyo oyebi mais yo na babetela oke lelo na wenza selembao so oke omona penake mbasu ekiti succès 300 francs congolais eya na même pas na valeur à 1 euro na bato baotala biso eza même pas na valeur à 1 dollar kitisa so yango na se avc ekomi na 500 francs ndenge bakendaka basombela ye bete sauvage bazwila ye maladi ya mpese babwakela ye maladi ya mpese nzoto mobimba bete sauvage na yebi so azalaki moto arate voyage pourkui babwakelaki jalousie bayebi ke ye nde moto azobina danger koleka bango tu nzoka biso mpe avant tovoyage sans bete sauvage tokovoyage te ekomi sikoyo so moto ana mpese fo boluka mama mantiola papa kulungumbi soki nani nanani excuse bato ebele mpe bayaki non bete sauvage soupçon déjà ezalaki eza baninga na bango badanseuse mpo chanteur akobwakela danseuse maladi te eza baninga na bango badanseuse babwakeli ye maladi ya mpese ta baladi na mabwaka ya mpese boloko eza makambo ya molili okoakize nani oyamba mo fe ezala yo ate makambo ya bandenge wana fo ozala na précision ntango yo yepa wera alobi ke non na minute ndenge eza wana bozwa bête sauvage bomema ye na église pesa moi s'il vous plaît avant continuer tout ce qu'on a caméra na ngai ezotala yo caméra eza na wana dessin ezotala yo lero olobi ke baboki maladi ya mpese je suis à l'époque bête sauvage toloba nini ke moninga nana alekaki na kisi ye azali na kisi ya mokia te ezalaka te bona bia eza kutu te kozala na kisi kobwakela moto maladi lelo protection te ezala nango mpe bayaba bongo sikoyo kutu bapaster babwakela bango bambasu kutu bongo lelo na Congo poiso ekoma oyi soki oza na protection oyeba ndeni batiela eloko na vere nzambe ndenge aza na oyo tosambelaka aza mpe na makambo mosusu apermetaka mpo ntango ye mosusu ser jeanne faka azwaka mpese wana ntango mpese wana elinga esila amoni eke esili na makambo ya mokili te esili na ndenge ya nzambe mbala moko lelo omona teke ekomi témoignage eza kaka toujours na gloire ya nzambe donc nzambe apermeta makambo mosusu mpo lobi ekozwa mpe na gloire na ye mpo témoignage oyo ekosunga mpe motu mosusu andimaka mpe nzambe te. Merci beaucoup. Abi ekomi mbaso. Comprends donc. Pese plutôt. Donc yoko sala ke ta babwakeli mpese Jeanne Massamba kei bête sauvage pardon. Akepa wera bien tout cas neza bona minute oyo il faut faire des prières, il faut délivrance, il faut ba mémer l'église. Bato bakamwe bato pona bango msu pona wera déjà des fois ba mema bango msu pa tata moboye bakoti na ndako mwase baba nemsu bikeko ebimi ti baloba makambo amoni bela ke wera tindi l'église. Wana nyonso eza toya après na expliquer bato après pona za na besoin ndimanga te mena expliquer bango pe wera. D'accord. Et au sala ke bakena sœur Anne bon bête sauvage à l'époque bakena e ba délivrance ba prière et salami tina ndenge mpese wana elongwa peno mona pena na ba huile d'onction ba huile d'olive wana nyonso ozo sentir pena ke non ba prière ya kafu au nom de Jésus ebike loko au nom de Jésus moko de ko pumbusa blo nyonso ko tata 10 ans ça caravo comme place au expliquer ngana na nina tuna nana pourquoi ba mema bête sauvage à l'époque et pas un prophète mo entre temps bino boza ya na mosala nzambe na kati ya foyer. Bon moi c'est à papa ça déjà pasteur pourquoi ba mema pas ya mosala nzambe mususu bino mo ya boza na pasteur. Donc déjà ba memaki ye nanu pas ya frère Patrice tant même pas frère Patrice aya butu tite
tikanga loba d'accord frère Patrice aye pa ya aye de na makina biso sika tozo sala déjà abimela batu tout tobika il faut to sala veille na biso veille to zaki 40 mais to suka to tika ta 3 batu lozo beda nani azalaki ya telemaki donc batu tout bakimi et me batu bakisita mutu mso asingana ye jamais komona Jésus mutu mso ala soki pentacle mais après ça moi la tikala ki on a gendo on reprend donc ser ana tikala bête sauvage tina ndenge ozo certains frère Patrice asali makambo tout prophète oyo batinda epa ya batinda ser na recommandation pe ya ye moko frère Patrice abino en tout cas na minute oyo faut bokende ba prière tout ça machin na nani au monde tozalaka boye mutu muso akozala na don ya parole mutu muso akozala na don ya guérison mutu muso akozala na don ya nanani ndepe basali na nzambe azalaka na kobanda osambela ka moko boye asengi ya mosu mpe renfort omonde makambo ezalaka nango mutu mosu akotala mpe mosu par rapport mosu ye mpe mikolo wana ekutaki baséminaire makambo ne ebele abi bon bokende pa ya mosala na nzambe oyo naza si nzambe oyo ya ye nzambe oyo yanga nzambe oyo ya biso nyonso akobikisa ye donc yango moni se ana akendaki pa prophète wana siko frère Samuel akokoza na raison koloba sans occasion kombo ya moto abwakelaki ye mbaso et abwakelaki même si ya bête sauvage à l'époque peste eza petite mo bébé Rico. Et après, Kobino boye bien en tant que parce que vous êtes déjà leader na kati ya maison na bino décision ni besoin qui pour na depoana et puis pour la sœur. To longola ye. Ba longola ge mba moko parce que ba yo tala babi oh. Yo mwana bébé Rico mbala mo ye obwagela muninga no mpeseka nengwana ya yebi musala makasi biso bana besoin na ye po ye ne mutu poto za kozela po ba cassette à l'époque to bina poto zo zelande déjà à l'époque wana. Ndeni oyo abibwakela muninga maladi wekamba mwa longolaki ye parce que baprophétie bimaki bapriere esalami ti ser an mpesi wana nyonso mpe ekenda na kondima na ye mwa akidaya na foi déjà na priere nzambe na ye oyo alingaka ye oyo alingaki lelo azalaki na mission na yeke lelo akokóma mosali na nzambe apermetaki me alongolaki yango rapide frère Samuel akoloba ke ser bête sauvage à l'époque azalaki na tisite olobi yango sikoyo ye moko so toolande wana alobi azali na mwa mike oloba nini. Bon, franchement, nandé na ngai. Vous na plateau hein. Y a pas de problème. Nandé na ngai, franchement na mona na kisité. Et puis kisi pa à l'époque na ebité so kisi ngo ko mama boche. Combien on a libaya moko. Hein, ça pas ndenge so ki bo. Boy bolingo ndima te ke nazalaki nango. Siko problème ya na batamukili bondima te ke nzamba eleva batu. Pona bino boy ebité ke nzamba za au-dessus toute chose. Nzambe tsoa élevé yo ma sœur. Batamukili ba benga o kisi. Pona batamukili fo za gampiaka. Faut jouer le côté wana pe nous allons na kisete mais so ekomi ka ne chokomi na ba niveau mobo ekomi. Merci beaucoup likambo ezaka kisite likambo ezaka zo kesu musika parce que il y a bien même frère Samuel parce que na obeta pe moi le solo na mukia pour naza déjà na ba nouvelle na yo na mukilo tozaka na des forces ndenge zo croire ya Jésus Christ et puis force mususu ko ezali ya Satan mais Yesu Masia leki yango donc ceux qui mutu déjà ato simbi kisite moza na force moko boye ya ko séduire biblique ya ko binisa bango ya mususu en demi moitié ni to pe ya ko kotsa moi nini moko boye nzambe déjà c'est peut-être frère Samuel bo ba américain siko bazo botala kuna ba TV ba piancer wana omoni lelo na minute oyo spectacle ezali mutu mususu fa bina msu na cycliste pas à l'aise ezala na kati na déjà to linito to kende na Sir Anne directement Sir Anne l'air aux obetolobi azaki parmi ba leader na bino abasi même temps on sala pe parmi qui album pe CDP ba to azo zelete kama po elongine peza na kati ba directement Sir Anne momonika mutu bomemaki na poto ebongwani kuna antimela Yesu Masia te Sir Anne déjà pour mes agi azaki dans eloko nzambe kati na ye elo nini ne tshazana ya nzambe no banda komona ndenge monde to aboye même yo nungu zabo tu na ba question même ngani na aboye na grand serviteur de Dieu comprendre donc mission nzamba azaki nango pa ya Sir Anne ayebeke Sir Anne akolekiso bakote bele nzamba akosalaka lekiso bakote bele ozala msu koni ozala msu vedette olobi ntango yo prêcher bato parole ezokota mpe mosusu na badanseuse basokomoyoka me baza oyoka te na bakulu na bakomoyoka na so bato mpe bayanke bayaya nde tomona paster mosu akoteya mpe bato na ngani na noir so oyeboka za mosu paster bado baye noir donc nzambe kuta alingaka bato nyonso fo bazala
comprendre me bandoki me bato mabe me bato akisi nzambe atikela bango tana bango po ayebi ke na moment moko arécupérer bango donc ser ana aki dans eloko ya nzambe tanga totikala ni na poto je crois si je me rappelle tant totikala ni na poto eyosalaka ser an tofandi ndenge ezalaka bongwama mpe mbala moko te afandaki nanu mpe atambolaki mpe nde bato nyonso moto apoto tobima mpe boite asala mpe na banganda ateka mpe ndenge ezalaka kaka tranquille me na suka nango tellement azalaki leloko ya nzambe apele wana to resiste ndenge nini neti ozoresiste boye nga nazoresiste te parce que nga leo nde na minute nde na boye nayebi ke temps eza nango ngai te temps eza nzambe la chair est faible nga nakoloba lelo na bongwani lobi na pengwi est ce que ozokopana donc naza nanga mutu mais nzambe lokwa temps eza ya ye temps ya ser an ekokaki apele wana ata resistaki akaki na shwa te babengi ye lelo akomi ser an lelo na minute oyo tokikenda mariage oyo ngai na blaise elema ezalaki spectacle mpo na nini ser an abali mabali mpe nani abali to Jean François moko boye atekaka bibende abali to so jomo boye aza soki misien so nani mpo ye azalaki danseuse mabali pasteur tande nzamba yeba osala makambo na ye. Merci beaucoup Toko Mawana. Là j'en profite déjà pour dire des salutations à l'homme de Dieu, le pasteur Carlos Kalambay depuis France, église Mema. Que votre Dieu bénisse les Nazaréens abondamment. Frère Samuel, Tozozoa, sert bête sauvage, disons bête sauvage, na sert Anne, même qui aux alamaye les bébés, c'est la différence. Oh les lopes, n'ayons mozo mon obi. Oh, mais bête sauvage déjà différence c'est aller que bête sauvage qui danser ça sous danser c'était ser an lelo moi ça libala na ndeno ya mukili normal lelo moi ça libala na ndako libala ana mubali wa ye mais na ki bête sauvage zalaika ke aza danseuse aza artiste na ki ser an akomi dans le Seigneur abongoli mutema andimi nzambe lokwa Moïse sauveur na ye mais na ki bête sauvage azaki muta mukili o to kota ne boîte to ke ne pe nini akubaye pe muscador azali nga muscador to na minto so benge ke bokene okete lelo kuta komine muta vitalo o comprendre azo baye ne ba vitalo mais calme moi na muscador to ko beta pe champagne to beti pe whisky ozo comprendre et puis talaka c'est un déjà donc mo pe talaka o bi ka nde vina biso pe ba artiste ala yi moi shimbok be kota yi mais lelo siko ba diamba ku de melama mais lelo na minute diamba ezate lelo na minute shimbok ezate masanga ezate et puis lelo na minute aza sous célibataire bete donc différence eza munene ya kosakana ku te donc soto bando cha différence à bête sauvage na c'est Anne j'espère na ki bête sauvage am so azola pe ba pongia bien te mais na ki c'est Anne lelo azola la ba pongia bien ba mari de nuit bazate ba mvutume zate biloko nyonso ezate bandoki ya famille là-bas donc voilà dans la vie que caméra etikali kaka epai ya frère Samuel po ayebisa biso lero ozota ya caméra otali ndeko na yo mama Anne lelo po tokotilia na lisolo ya mama pasteur Anne yebisa na yesu masi ya likambo moko nayebisaka yesu kaza malamu mingi kanda lineti frère Samuel wana kolongola na ngai nayebisaka kaka yesu ke yesu amalamu mingi en tout cas nazoyeba makambo na koyebisa ye te ayebi kochange mutu ayebi kotransforme mutu lelo baser bête sauvage kakoma ser Anne lelo so toexplikaki na mokili boye moto aninga ndima naninga aza te banga benga mosu poisson d'avril mais nzambe telemaki na plan na ye esali ke asali ye ndenge aza lelo akoma mama paster ser Anne oyo respectera pe makasi kutu po ser nanga déjà mais lobi mpe lelo na minute oyo nayebi ke déjà teyaka mais lobi mpe na minute akokoma mpe mosusu mosala na nzambe mosu makasi ya mosu nzambe akopesa sungu so epai oteya yo pende ovanda mpe nde tovandi boyo nakondima makasi eza te okotisa bablage ndenge bozalaki na blage neti ndeni parce que nzambe na ntango ya nzambe biso osala su blage te tozongaka pena omona frère Samuel azongi frère Samuel de so mpe problème na loba mosu ser Anne tianga na mabondeli po mabondeli nde eza wana ngai azalaka mosu baperiode mona bela ye kutu mona moi na mwana nga tienga liboko na motu abisango au nom de Jésus au nom de Jésus oyebi nde na mitikaki mpo na oyo pene eza ya solo donc pour vous dire que ser Anne atuka mpo na nga nzambe amalamu biso mpe bato oyo ya mosu lelo toza likolo moko ta nzambe likolo moko tookenda mokili nde totepatepa kaka tosengaka nzambe ke
atika biso TV na ngai. Mais okumisi Jésus hein, okumisi Jésus mais naza ba fruit na yo frère Samuel qu'est-ce na tiré kombwana na saki ba recherche na ngai. Ba bi frère Samuel be akotanga na lokolo ya mama Anne abima mais Yesu masi yango yo moni elengi ko kima kelo ni kimi saki elo ni sala ke okima na disons bino bo kima ngambo wana. Aux un pied dedans, un pied dehors. Et ça va pas bête sa vie, ma bakou. Topé ni les salles qui vont vendre la vie. Bon, la même question, je vais retourner. Je suis sœur, et là on est salé, je suis en Nzambe pinate à fond. Même si je suis dans l'église, ils ont battu mon sous à yaka nega église. Et là mon sous pas tourner ça nega ban. Mais là mon sous pas yaki moi Nicolas naka mais à côté yango pena na profondeur. Si maramu Nzambe a Saint-Esprit guidé penza atiki maramu nyonso o peneza ya mukili. Donc biso nde to aboyenga na bongwana ki misala ki ke tananga ina nous vraiment o na rolo ba ke tananga de koka na ngome o Nzambe ya bombele nga ebi na ke no en tout cas tango zonga bina bon frère Samuel siko maramu nyonso esili ezali parce que nga na rolo bana ngande na semno la chair est faible ko pengo eza permanent. Ba petit mususu omono bongwana lelo lobitanga zo lekela yo au moins la tête de mon église a prié mais c'est moi les qui a fondé moi les moi muké oh pour tous abattu de la chair faible ngamora te mutu na pengwa ba pasteur bazali pe ba pengwa bazali la fête à moins de temps donc et là bien zaka que tous les jours de prière en Nzambe mais o ya temps pe na to koma na ba niveau ba sœur Anne mais que temps le wezaka Nzambe lobi pe za Nzambe donc vieux Nzambe liweza Nzambe maramu nyonso yeka muta permetaka tana ngwezala mais na celle ba fruit na ngai c'est comme si frère Samuel ndazo sambu sa sœur Anne. Pourquoi balobi frère Samuel soka leki na TV bazo tuna parce que elle est déjà maman pasteur wa bongi na bonheur ba maman pasteur na salle fruit na ba micro baladia na ba bi bazo croire maman Anne parce que frère Samuel soka l'équipe parfois na TV alobi ke batunye nani wa leki l'impact na kati ya maison mère alobi za c'est les bêtes sauvages. Bon, disons, bête sauvage, je dois comprendre rapide pour les identités musicale. Sœur Anne, elle va aller na TV na bi bon. Sœur Anne mutaleka batu nyonso. Batu musuna banda ko ba comprendre. Donc Sœur Anne, azaki na bête sauvage avant comme Sœur Anne. Tant ba tout na ngai mutaleka na impact mutoyo azaki danger na ba danseuse ou bien na ndenge vraiment kazo tondisa ba stade ça ba spectacle danger azaki bête sauvage. Pour qu'on puisse annoncer que bête sauvage mais de l'eau maman Anne. Si on le belo moi bien à la prochaine on va le voir bon mais en tout cas on a bête sauvage azaki identité na ya scène pour muta comprendre rapide ezaki nani on na solo belela. Mais lelo lo lobi boy. Si on a le bébé sauvage, on a le balousa. Là, on s'appelle Anne pour aller à dans les Seigneurs. Vous allez parmi les proches du président Nabino. Et là, on est président avec le Takana, le départ et à Sœur Anne. Et puis, on a maman pasteur. Bon, on a comme maman pasteur à regretter parce que déjà, Nzamba est venu à Salama. Mais on a une musique à regretter parce que si les lots ont danseuse, le roi bête sauvage. Si les lots, donc, sauf que la bête sauvage. Pengwa ya kozonga to lela mo forme et ça la masusté pour de Nzambe déjà dans niveau que ele wana dans Nzambe déjà pamboli makasi président na bino ndimaka ya bongwama ya solo na ba milliers na bino bokuta kaite terrain en tout cas ba bongwama ya frère Samuel moni na ba milliers na bino tozokuta ye ba pasteur so bongwama na ba milliers na bino azaza na yazo mila pele ba muskado ndingo lobi wana bon moni pasteur pa oya ne boîte so Nzamba pesa mission mo fa kota na boîte pour mninga récupérer ba âme ezala ngo passer musupe ninga zana go sa pe musupe bon aba ebe mo 20 ezala ngo wana kutana ngo rien déjà ko bon mama mutana mutema déjà donc mutema nde yango na mais en tout cas wera sonora de la forêt asa mutoyo andimaka Sœur Anne makasi parce que combien de fois to ya pe poto to proposer to sala ba clip to proposer pe mususu be spectacle mususu makambo ebele to zaka nango mais alobaka ki en tout cas na koka souci et puis wera sona respecter mingi parce que tanga koma déjà moi c'est libala donc ici quand tu même na proposer makambo moi c'est libala à part moi c'est libala déjà maman pasteur et puis mbal ne sous pasteur en tout cas tondi mango makasi parce que c'est si na mariage nazala git bon à part mariage des autres occasions beaucoup t'en a passé na zona l'occasion te na évitaka parce que oya mona pasteur bo saka sima na 1000 euros ya elo na linga ate akabande makasi pasteur bon ai bila semeki ba semeki ne to beta matolo te obo sali
Merci beaucoup, c'était juste l'ambiance de l'émission. Azota la yo tozani na plateau, pourquoi peut ça pasteur dans le conseil parce que pasteur azolanda on anda. Atukanga na ndima na ngi pasteur na parce que lelo plaisir na ngeza ga longola ser na biso na mukili. Aye na dans le Seigneur na ebige na début monsieur zaki na facilité. Mais il lelo asali yango que lelo pe akoma nenga komi lelo en tout cas na ebisa vraiment pasteur. Merci vraiment. Mais naïbi que zagi lo kapambate, ezagi nzambe na legaki à travers ye, ezagi pe lo kwa nzambe. Et au sala que Léon a minito yo bakuta na mama Anne qui a commis la biso mama Anne na biso ndenga za lelo boy. En tout cas pour nanga na osengo ba merci mingi. Mais na osenga nzambe oya sala ki ke bokuta na apambola bino su makasi. Boyi kaka piko na ba prière to ebi ke ba kale ke zanga te parce que ba taille ou bien ba tentative ça permanent et puis ça tous les jours et puis ça tous les heures. Mais na ebi ke tango déjà bola muka bochaka nzambe na bino ba prière bolala na ba prière nzamba sunga bino banande ebele lisusu makasi na mona pena suka ya matrice ya sœur Anne dans le Seigneur. Donc voilà, donc na ça pasteur vraiment nzamba sunga bino botela ka bela sœur Anne so ebele dans le Seigneur ça la conjonction. Et bon voyez maman Anne. Maman Anna websa eke en tout cas lelo asimba pasteur na biso bien ke nzambe oyo akutanisa bango mibale abakisela bango su ya oleka nzamba sungai na yebi ke aza mwasi ya mabondeli donc o bino oyeba bête sauvage ya msubino oyebi mutu kutu awabisa bino na yebi eloko anga azati donc aza mutu ba prière aza mutu oyo ana domo kwa osakana te nzamba ana babino kambo ebela chakati na soka bandi ko prier na makambo ebele amona ana ba makambo susu ana ba doa ba vision ana ba doa ba ana makambo ebele mais lelo na minute na yebi ke déjà nyose chama en place parce que aboma déjà nzoto akembisi nde molimo eloko eleka wana eza te tant molimo ekembi seke oza na nzambe ntango nzoto nde ezokemba seke pena do bademo na bamvutuma bazobine lelo pena na bakwasa na bamadiaba Samuel tokomokita déjà na suka kamera etikali ya suka poto tuna yo oyebisi bana na nzambe ni bana Yesu asiya oyebisi bango ouais na bisika bana nzambe bacha biso na mabondeli ke bango déjà nzambe tanga sali grâce vraiment que non ba comprendre le mot parce que biso to na biso ba passager on comprend tout est vanité donc nyoso eleka nango mais nzamba oleka jamais donc on nde to zabo eto ebike na tamo to okufa mais za na vimo ezozela biso o soit ou yo souffrir éternellement ou bien soit pe nous en a vie moko éternel pe na ya malamu mingi koleka donc auto ko wele les akara ya libela na libela ya seko na seko donc yango na olobaka ba sana nzambe ocha biso na mabondeli poto za batu bozwa biso te na msu image bokozwi la biso mais bozwa biso kaka ke to abandeko na bino pe ke leo na mito bocha biso na mabondeli bataki ezali makambo ezebele lobi pe biso pe to témoigner po ezalaka toujours na monene na nzambe ezalaka komba nzambe mutu ezotombwama po totombola mpe komba bata mokili so toyo tombola komba nzambe watinda biso na mokili toya pamba te yo ndoko ozala na mission nonga mpe na mission nanga bato mpe baolanda bana bamission na bango mais mokolo ezali oyo nzambe ntango nango ntango tellement ntango eza ye ntango ekoka donc tranquillement basengaka na basala nzambe batya biso na mabonde eke ntango wana ekoka bafrère wera bafrère noël bateya liloba nzambe bafrère samuel bateya liloba nzambe ndenge totondisa bastade mais totondisa yango dans le Seigneur eza vraiment eloko abe donc botya biso kaka na mabondeli bosunga bandeko na bino nga na lingi nasunga yo déjà soki niti ya tofanda derrière ozwaboki prière ya rakolone en tout cas mpo na ngai eza problème te naza na ngai aperngana koso oyo ozwa ngai na okende partout mpo oyo omema ngai parce que tokumisaka nzambe na biso toglorifie parce que protection oyo eleki nzambe eza te donc mpo na ngai mokolo omonaka oza vraiment disponible obenga tokona koya prière. Merci beaucoup, c'était juste l'ambiance avant de clôturer avec le frère Samuel. Est-ce que le frère Samuel est à l'aise? Na émission naza l'aise makasi tala kaka baémission boye ezalaka te omona pena ke non boye bosola tosola pena kombo nzambe topesi pena témoignage émission oyo eza te tokumisi mutu mais topesa kaka toglorifie kaka nzambe tomonisaka nzambe grandeur nini na nzambe ndenge nini aza monene ndenge nini aza malamu donc pour la situer un peu l'émission pour la journaliste. Combat site ezani de Nazareth. De Nazareth. De Nazareth. De Nazareth. En tout cas de Nazareth eloko boye ezalate botala nde ba site boye amso ba site mo boye to bandelo ba o ezote ya te ezo édifié te
oyo ezoloba nango mpe eloko moko te ezokumisa mpe monene na nzambe te. En tout cas mpo na nga basita boye nde eza bien parce que mission nde toza biso tomoni kaka tosala émission mais eza na bato ebele mpe bazwa bapart na bango à travers émission. En tout cas site oyo bosoutenir yango botalaka mingi yango babiloko ya boye toza nango besoin vraiment surtout na mokili oyo toza oyo ya mabe ekoma oyo banganga bakomi mpena kodomine oyo bapoison ezali bamaladi ezobwakamela bato à travers émission ya boye nayebi ke bozwa baconseil. Merci beaucoup. Là c'était le frère Samuel, je pense qu'on est arrivé à la fin, un mot de la fin pour clôturer aujourd'hui. Oui, en tout cas napesaka bambote na sœur Mimi Mavachiku na Papa King, napesi bambote na pasteur na biso moko oyo motema ya mama sœur Anne, et puis napesi bambote na bana nanga Sam, Samantha, Monique, Samuel, napesi pe bambote lisusu na mama na bango Muna Mongo parce que ari mutu ya sœur Anne, et puis napesi so bambote na Alemwela, ba Frida Kamba, ba frère Guy Malela, ba Matiti, ba tunyoso poto mobimba tout cas Saint-Valois, Métis Japon tout ça. Ba bio frère Samuel akima poto po aboyaka makambo ya église yango akima na aya continuer makambo na bien. T'es rien, même na poto, même tu n'es pas passé Kerok, et pas passé Kerok, même c'est Anto Sambeane na poto, déjà à l'époque, déjà Papa King, tout ça. Donc, ngaza mutumo Léona Minito, tout ce qui est Mamanza Menakenda. Donc, Ezaka ke Moussa, na biso pe salio, ezo sa na auto gagné pe moi 1, moi 10, mais na ta onzamba bongisela ngai. Tu es passé à mon pénal, là, mon ami frère Samuel. Atie pena ba paquet na yaji. Oyo pe ezo sa ko sa ba komo. Atie pena paquet na yaji ba bika frère Samuel. Na monoka na présence à Jésus, tika banzela nyonso zokema. Na monoka na présence à Jésus, na telio nyonso. Oh ba voiture à cher, ba ni pasteur moko la nso pena amonani. Frère Samuel, o yebsina. Na yebsika ke nzambe na mpona mbongo te parce que loka nzambe tango eyaka ata ekuti yo mobola lokola l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Okozwa biloko nyonso epesamela yo babi ndima na nzambe ba gloire ba biloko nyonso elanda yo après toana na bepoma repentance. So bongoli ka mutema o etikali ba santé ba mbongo biloko nyonso poko tshela nga mbongo na zupe mbongo na liango lelo lobi na kim église okangisanga omone sika problème wana pasteur wana ko ba sala perte mais so nzambe la biso to sambelaka o ya tcha déjà que non sankara yoza ya nzambe yebango ke kokisama ata na mpiaka parce que nzambe azwa bato mususu na libulu bato mususu na se bato mususu ya eloko te na élévation ya éleva bango toute élévation veut de Dieu mais léo na minito botala bakala ya wera zaki ndeni. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On est ensemble toujours, il n'y a pas de souci. Hein. Nous sommes avec Maman Anne au plateau. Je me fasse qu'on puisse retourner là-bas afin de clôturer l'émission ou bien d'accélérer encore. Ils ont comme ça batundé, ils ont comme ça peut ser anari bête sauvage que les lois maman pasteur. Donc bilo en tout cas pour nanga merci. Nabi na kata kio maloba donc dans le Seigneur merci beaucoup. Ndingo ya mingai na émission na yo. Donc en tout cas Léona Minito yo na opesaka ka batunyo sonde bolandi émission yo. Tout ça doit pour nanga ya ngwana donc voilà. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.